Irsi la star, hein. Aza star. Asali ba film à succès belé. Mais les lots moyens ça la analyse sur le plan professionnel exact parce que azo existé. Est-ce que ça parmi les meilleurs comédiens? Ok, soit bien yanda kuna bino boseki na papa na bana nyonso tu bosubi na bilamba. Mais Atiki, il est trop jeune. À un certain temps, azaki na groupe. Mais aboma na groupe. À cause ça la chaîne YouTube a produire un film mais aboya. Oloba langezani. C'est une décision. Némo pena Irsil pas jouer à souster. Aza en théâtre théo ya aza loka mon condi patron. Mais ce qui au bengisie que beaucoup collaborer bien à tourner, à jouer. Ndenge ça ya komana. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci mesdames et messieurs les abonnés de Saratola Télévision, les abonnés de Topédia Télévision, soyez le bienvenu. C'est votre émission Le Code de bonne conduite Yango et Bandi. Le Code de bonne conduite et Bandi dans le souci toujours de vous informer, dans le souci de vous amener de bonnes choses. Nzambe Azalanabino. Aujourd'hui, nous voulons encore une fois Kokenenangambu yaba comédien mais beaucoup plus Lelo Tokoloba. Oyo Etali Maman Nabiso Ursule Pechanga. Maman Ursule Pechanga, qu'est-ce qui se passe exactement na Maman Nabiso Wana? Actrice Mounene Yambo Nabiso Asali Moussala est belé. Mais aujourd'hui, depuis un certain temps, depuis un certain moment, constamment quand on communique au Sala, c'est comme si les gens commencent à oublier Maman Oyo ya Mounene na Moussala Odo Asali Namboka Nabiso ya Congo. Preuve, aujourd'hui, rival Naye, il faut qu'on se le dise. Oyo, il fallait pena don kazala mbanda nae na ndenge ya musala pena babeta nae bras de fer elinga kezala Mama Sila Bisalu mais lelo kutu Mama Sila Bisalu balongola na bango Mama Ursule bakuma na bango ko comparer na ndeko na biso Belvi Kandi la patrona que je salue lelo tozo salela bino analyse to kende au-delà pour na koluka moya komemela bino place nini Mama na biso na azali et pourquoi silence ya Mama Oyo et pourquoi moi kobunga na yepe des fois na kati ya scène bon on 4 vérités avec Saratola mais j'en profite pour dire un grand merci l'équipe technique au ezo ko accompagner biso botua les merci aux ali na ordinateur kuna na monozo continuer ko sala baba montage un grand merci aussi à toi Bobon de livre aux ali sima ya caméra ozo ko continuer
kopesa ba image à malamu o batu bazo ko sepela nango ba meilleur fan du monde. Je vous salue, je vous dis un grand merci parce que bino nde bozali parmi batu o bozo sala ete mosala oyo biso to salango na ndenge sengeli na ndenge ya limemia mama Bijou Nketani mama ba 90% na kita mongongo parce que nalinga kobimisa komo ya papa Jean-Pascal Leka. Papa Jean-Pascal Leka, que le bon Dieu vous bénisse mon papa. Papa Noé Mavakala Nzinga, hein? Yo bongana mama Zozo, mère ba triplé, merci beaucoup maman. Un grand merci à maman Deborah Lubanda. Kilo mère à Calgary donc, c'est-à-dire Calgary on a boza déjà ya ko sepela. Maman Emily Setimainga, fondation ONG Vida donc tozawana pour na resunga les orphelins. Un grand merci aussi à TK09, un grand merci à maman Yvette Mbangu. Il y a maman Yvette. Un grand merci aussi à Fifi Wechi la star, à Zongi déjà Mboka Naye. Un grand merci à Blandine Tatala, HK, Eliane Kazimoto, Moussala et Bandia à TK09. Bon délivre, ce qui est langage moko, toko fongola déjà caméra na biso une façon ya kozwa la tola. Toluka moyeto banda émission na biso to sala analyse oyo sur batu oyo basala biso esengo plaisir balongola biso ba stress ba TKP drapeau ya mboko libanda. Il s'appelle Madame Irsile Pechanga. Lelo tozana nunaye to meka ko décortiquer moi ndambu mama oyo ebele ba yebaka ye bien te. Saratola. Papa, pas menine. Bonjour. Ah. Pour il y a un bon délivre, bozo potana boy. Oh modèle ni à 12 ans betanga. Yo zolo banga na ola que ça va perruque na nga ju caméra balole pas non point. Ah papa, yo comme par rapport au système ou bien donné. Ah. Makang na remonter ka perruque. Oh. Et puis bon délivre yo peto que tozonga. Oh. Mais la remonter ka ba perruque. Mais oui. Et comment ça là yo moi ketu. Moi timambi. Ah. Sarah, omoni ba biloko yango yo. Bon délivre zomona kabelo ndenge de sopana awa ya milaye ya mikuse yepe alobi akota business. Soit moi sina teka yango pata mukolo mo tata ya rodef sake mais def sanga na zula pata madame. Attends na ndenge lisolo. Okata ngata ya wapi. Mais bon délivre je la mère, on a mère, je la mère plante. En tout cas, mbote t'a dit, mbote na yope, mbote na bandeko nyonso ba olanda biso de partout. Ba fanatique ba artiste comédien nyonso ba balinga art. To pesi bino ba mbote na ba meilleur fan nanga. Ya nanga isanta tukutombele mama pasa ya. Mama pasa na pesi mbote. En tout cas na pesi mbote belé place aux grande sœur. Ba mbote na président bébé, ba mbote na la présidente maman Nathalie, ba mbote na Edwige Kalala, Pamela Kabeawetu, Papa Edi MK, Eliezer Kanou, na Pesio Mbote na Sarah Abwele, Bambote na Sela Kike, la Rose Bonga, Dalia Onyema, na Pesio Mbote de Bobouchab officiel FBI, Sol Mbemba la fille à Papa, Makia Lakumba, Fatou Dukanti, Ozia Massamba, na Pesio Mbote général KS, Angelos Karwan, na Pesio Mbote, Mbote na Fokont, Bébé Chanda, Mbote na Natacha la souriante. Fleur dorée. Fleur dorée. Fleur dorée, si on dirait bolingo sili. Aza faux compte. Comment te que faux compte souka na ngopeka bongo. Donc ba faux compte nyonso en tout cas na pesi bino ba mbote ba nyonso to bolinga chaîne nanga tata pour ma grande sœur chérie le bito soleil minga singa bisara ma Jabu Gospel deuxième édition et rolobisa monde entier. Voilà, Sol Mbemba. T'as dit ma Jabu Gospel deuxième édition ça international. Biso to kozala kuna. Na bombi babomba mi ankolo. Sarah. Mama po FAP4. Biso to kozala kuna. To bombi mabomba mi ankolo. Ouais c'est bi que si j'ai o ne bomelanga ebomisanga memelanga ngambo na ba chiwawa. Ambo. Ouais faut faire la côté la bango dossier. Bazaki ne impensionnante. Impensionnante puis enfin ils ont fini par tomber. Et plaira. Donc voilà, merci la maman Gina Amatou, ma papa Aaron Amatou, na moni bongo Amélia Moueba, la privée de Orlando Domingos. Merci pena Jenny Bet industriel, moi c'est à Pembe, pourquoi pas na président Charles Tamboué, merci na Botuale Ferdinand Lelo Yoza des champagne derrière la caméra pour au sali mission Kitoko. Merci beaucoup pena
garçon aza na sima caméra moyen atanga kombo neza te pour moi c'était pas comme te ka perrique C'est na pesi mbote na Olga Kabelo Olga Mokonzi Kabelo asala musala makasi bon délivre na pesi mbote bon délivre bon sec pe na pe mbote en tout cas ba mbote na papa Diego Milito pe l'homme c'est l'homme mon cœur donc ba mbote na batu tout hein t'as dit belle merci je t'aime trop si la Bissau Pomba je t'aime trop et puis Irsil Péchanga, je t'aime trop. Voilà, merci. Moi, je pense ma soeur Sol Mbemba. Je vois dans mon commentaire, tonton t'as dit na salut nini comment on a na monogono de biba. Autant raté. Sol Mbemba, je te salue. Quand même à rappeler la fleur dorée, mais Sol Mbemba le 8. Non, fleur dorée parce que à ta toi, on a motif d'intérêt, hein? Non, mais à ta mingi. Est-ce que tu sais que moi je fais les relations internationales? T'as dit. Je suis licencié dans la politique internationale. On a posté. Je suis journaliste. Merci beaucoup. Allez, on avance. Merci beaucoup. Je pense à Angelos Karouane, Napeso Moté, Maman Fatou, Maman Makiala, hein? Mon président bébé, Maman Nathalie, Nana Moussibou, Nzamba Peso Bana Mapassa. La première question, Sarato là. S'il vous plaît, si natiki, nazo lingasiko ba démission, na tuno mutuna. Ba aussi na laki, nzambe akosa la rande na lobby parce que je suis un serviteur de Dieu. La première question Sarato là, quand tu regardes aujourd'hui théâtre oyo ba papa. Tu as dit ça l'émission hein? Oui, tout ça l'émission maman. C'est réservé. Je me réserve. Retirer peu ba propos. Théâtre oyo ba papa Kwedi basala pe à retirer ba propos. Na retirer. Ba propos ni on retirer. Ok. Merci beaucoup. Papa Kwedi basala, papa Nabiso Ebele et puis maman si la bisalou, maman Ursil Péchanga basala à l'époque na théâtre o et ezo kosa de malelo Saratola. Différence c'est ali wapi. Bon. Technologie premièrement. Différence c'est ça la technologie. T'as des groupe salongo. Bazalaka la ndaku moko wala ba changer ma forme. Na ba forme, na ba disposition, ba nini. Théâtre évolué hein. Ba tu vas comme pour l'acception, tokumba, balabala, malewa en tout cas est comme une réalité. Mais à l'époque, on dirait moi ma boke morobo. Donc c'était compliqué. Ndaku wana ka ndaku Kwedi. Ba na minute otanga comme si ndako adani ya mutu mususu kana minute akotanga ba changer lisusu mutu bon bengo c'était compliqué en fait pe so ozika ba théâtre ya kala ochango ochena ya sika o sepa na image te et ça on dit noir et blanc de perfection sans malongate balobate batu baloba na kati ya basse donc c'était compliqué donc premièrement différence il y a théâtre kalana et les technologies technologie et puis professionnalisme bandeko ba ena sima ba évoluer ba salisco théâtre ya kilelo classique voilà donc ezapna nengemoti mais moi je préfère bien théâtre à Kala Sarah. Pourquoi? Parce que je me vois, il y avait vraiment qu'est-ce qu'on appelle, j'allais dire, inspiration penado izalaka. Voyez-vous, et au fani pena liboso il y a pièces. Aux autres senti que pièces, c'est les pièces locaux là, moscovite. Quand tu regardes ça, tu sens que non, awa penande nazo talande. Théâtre oyo salisinga comparaison, il y a tant théâtre de chez nous. Non, Nathalie, Natangi, papa Kwedi, Natangi Pena, maman Sila. Au théâtre, papa Kwedi, il y a un problème de technologie. Baza ajouté, il y a les l'équipe. Alors, si vous avez un théâtre dans la génération Basila, vous avez analyse il y a théâtre Basila, il y a voilà, ok. Donc, moi, je préfère théâtre à l'époque parce que moi, j'ai l'impression que pour l'instant, ba inspiration peneza pena makasi pena te ba kuma pena ya kotanga ba o bazo sala pena mo effort que musala na bango ezala pena au top mais au moins ndenge ba pièce o to mona ebele ba pièce wana déjà kumbwa ya ba fisto sai ba nini neti ba maka kumbwa eza ya purement comédie ya purement comédie et film te mais les lots bande qu'on a biso ba côté si film différence c'est ça toujours
Même théâtre, le bana Moscovitch, doit talango au monde ils ont une perfection partout. Ezali, mais moi je parle sur le plan scénique. Na au Italie. À l'époque, Neti Moscovitch wana, ils ont théâtre à Moutou, ba Pessie. Je crois Titi Kaloua, si je ne me trompe pas. Il y a des producteurs. Mais lorsque YouTube est comment produire des films. Et chaque mois, il faut que filmer. Chaque mois, il faut que filmer. T'as dit, inspiration ici, la caca. C'est ça. Mais kaka place wana tozali. Mais aujourd'hui. Pour la même personne, on a quand même comme là, on va filmer. Aza moutouti. Bon PC tantin. Or, il faut pas payer ça tout chance que on ne travaillera pas belle vie quand on commence à filmer, mais ils ont empêché de faire filmer libanda. Na bakisa. Na bakisa. Parce que muto a comme la filme chaque jour, papa. Même français, même lingala, même anglais. Ah, ça le cas ba monotonie on va renverser à côté papa azaki monter à mabache monter à malabdo. Ah, ça le cas j'ai azo balosa mais. Ko vanda pe ko boule que non, photo bengi ça peut toyoka non pe ba komi film mususu to mekape non film abat mususu et ça très important. Voilà, j'en profite pour souhaiter côté technologie qu'il lelo ba l'équipe atakala te wana c'est ba l'équipe yana tout mais hein. Côté professionnalisme et côté scénique peut-être moi ba erreur ezapo ba kota YouTube. YouTube a lié ka vidéo chaque jour. Et puis 4 vidéos par jour, c'est pas facile. Tali même na ba gaga kala na lelo ba gaga kala komi buzoba na buzoba. Pourquoi? Parce que asala buzoba on est fils que ba ba c'est que les mekota. Inspiration tant muta vanda parce que ba film kala tadi ba zo lango batan hein. C'est ça. Bazazo lango batan pour filmer musuba sala bazazo lango batan mais lelo sikoyo et comme chaque jour faut ba côté chaque jour faut ba côté donc film étant c'est ça ils ont dans 7 épisodes na une semaine filmé ici Nicolas etika likuno chani buzoba ba inspiration comme limite. Voilà, or moi je sais que dans de gags nasima ko sekanyo so il y a un message au toujours ezalaka caché. Oh, ils ont la leçon pour que batu ba retenir na suka. Mais ça raka analogique oyo. Est-ce que aujourd'hui ceux qui pena au meki kotala na ba anal na yo sarato là tu verras maman Ursule Pechanga. Oh comment na ye na ba anal na yo na ba biloko o ya kala wana o comment na ye et elle était aussi la meilleure amie à maman Sila Bisalou. Mais aujourd'hui j'allais dire tout un coup Maman Ursule Azali pena ponanga wana na zoto na question ponanga peut-être pena bande comme souci ba sala constat oyo aza pena beaucoup plus na scèneté et à se retirer ndeti à lâcher. Tu as posé question na mon ko tuninga makami balé mais ozo compliqué ango ozo lo ba komi ami ennemi eza question oye susu aza sous scénique te. Tu as combien de questions? Mais je peux poser même deux questions. Mais na répondre na oyo na oyo. Donc c'est tout à fait normal. Aujourd'hui tout le monde est na scène était à se retirer et beaucoup de personnes aussi des fois biso ba etobanda ko linga e mingi to linga e mingi to koma pe ko luka koyeba ye a passé wapi alekini et pourquoi babilo kwana et komi ko salema et d'abord to bani na place oyo ba pire ennemi ba pire ami ba meilleurs amis à lobby lelo ba koma ba pire ennemi. Pour na yo okoki kolobana no nini par rapport à maman Ursule na maman normal Pechanga na maman Sila j'allais dire c'est normal séparation existe ka lelo pe boko za ba pire lobi kuna pe boko koma na bino binemi on a mta garder bond na ye mais koyeba pourquoi ba se retrouver na état wana c'est compliqué parce que yebika bango mbale ba bomba secret mais ils ala ranango ba pire lelo lobi ba kokoma benemi et ils ala ranango ils ala. Mais est-ce que c'est ça aussi qui pourra faire en sorte que maman Ursule là mais qu'on quitte à moi moki sur le plan scénique? Non, oh, t'as dit. Nga moko na ba ennemi combien? Est-ce que ennemi wana nde ba sala ki ngana kita? Non. Je ne pense pas que ko kabwana na meilleur ami na yo nde ko kitisa yo et ko sala soki ndeni non. La séparation existe. Batuku tu combien ba kabwana yo zolo baza ami.
bongo bato ya intimité bakabwanaka oloba nini ke banda bakabwana yenda fula yenda kitisa ye non bato musu bakabwana oazo évoluer na kwena ye oazo évoluer na kwena ye donc séparation na bango ils ont engendré l'autre sur le plan professionnel il y a Ursule Pechanga ils ont séparation. Quand tu regardes aujourd'hui maman Ursule Pechanga Saratola okoki kosala analyse nini sur le plan professionnel d'abord? Ursule la star hein aza star asali ba film à succès ebele mais lelo moyena sala analyse na sur le plan professionnel exacté parce que azo existé. Sur le plan professionnel il y a lelo Ursule Pechanga n'existe pas. Aza muto atikala obalobara e bembanyo kasi la rasomote. Mais en quoi tokobenga ye star pendant qu'elle ne plus nakati ya non, ça va bantontinga. Ouais, t'as dit star combo ici la ratin. Oh, pour babenge star ka faza na scène. Mais faut misala na ye. Non, azala star combo ne akoku fa star. Ba komara jamais que adie ex star. Non. Non, aza star atikali star. Donc ata lelonga na bina tika media. So de akombo nange vandara batu ba kontenga parmi ba star. Atika na ratia histoire ba benge star ba cha XT. OK. Donc atika musala ou pas Ursule Pechanga aza reconnu comme une star na mboka na biso. OK. Donc voilà. Mais aujourd'hui comment on moi bozongi na esima par rapport à ndeko na ye si la bisalu aux hommes que aussi ekoki kozala lokola réussite pas ya maman na biso Ursule Pechanga réussite ndengeni réussite ndengeni non mais ezala comment le terme qu'est-ce que moi j'allais dire ezala lokola une façon ya bozongi sinae sima akota lokola ghetto tu vois pas que quelque part aussi à perdre moi vitesse belé par rapport à makambo ye donc à sala kilobi. Moi je trouve bien que peut-être Ursule alingane sous ko travailler hein. A changer quoi? Peut-être toko yebate peut-être parce que Ursule a la capacité il y a créer chaîne YouTube et puis a la capacité il y a sala ba film et comme ma productrice a la capacité ya zonga na scène mais loko zonga na scène te a peine énergie énergie a jezana donc voilà c'est que yé mokonde aboya soit à tiki comédie soit et a le quoi kaya sai est-ce que que ça a parmi les meilleurs comédiens? Ok, soit bien yananda kuna bino boseki na papa na bana nyos tu bosubi na bilamba. Mais atiki, il est trop jeune. Ah non, na mai na makila. Aza wana sai aza suivi, aza artiste comédien oyo, aza na ba millions d'abonnés, aza na ba millions de vues qui bat belé. Mais à un certain temps azaki na groupe mais aboma na groupe à cause ça la chaîne YouTube a produire ba film mais aboya oloba ngezani c'est une décision et ça a été le c'est que ça abat ti le ça ba publicité akenda rapé so ba bengi a prester na kisai aolata ba teni na ya prester sexy bat mais pour azonga travailler sous na ba comédien asala ngote. Pour créer groupe na sous ça a créé sous groupe T mais atikali ça a continuer ko pesa batu o eza meilleur na azo continuer ko pesa batu o eza meilleur na o eza kati na OK mais groupe a ça la raté ba film azo produire te azangi bongo te bike yaza parmi ba boss ba grand boss à théâtre oui et le parmi olobanine que ça nenga zana to longole star. Pendant mon pena Ursule pas jouer à souster aza théâtre théo aza le quoi mon condi patron mais ceux qui au bengisie que beaucoup collaborer bien à tourner à jouer ndenge ça ya comment na tolo ba ke Ursule to longole comme star parce que à jouer à souster so bengi na scène siko au travail ndenge mona ça
yango te nde ezolakisaka eza pédale wana ya rando nde esalaki recul te eza badécision parce que sai so totangi 3 artistes comédiens stables na vie bossa mboka sai aza na kati là il faut qu'on se le dise siko pédale nini o sai yazwi ya reta o ezongisa sima parce que sai soit afungoli live ba millions de personnes batalaki na Facebook ana ba millions d'abonnés mais et sur scène azate et sa décision lorsque bazo benga yo comédien il faut obano produire il faut osala na scène soit toza comédien soit toza non déjà koloba que sur scène azate olobi mabe lobaka sur ba production ba film azate po azara sur scène chaque jour aosa ba publicité na tenir artiste comédien chaque jour azo prester na ba poto auto prester na isobe lokola artiste comédien donc azara na kati ya scène. OK. Merci beaucoup même on a Sila na Ursule Ursule aza tout le temps na scène ti mais ce qui est vrai azara na kati ya scène so continue ba théâtre bandeko mususu ba se collaboraka bien ajouaka so bengisi ya oya pinda rejoua au chama Elena mais elle est beaucoup plus maintenant concentrée dans ce business mususu ouais mais t'as dit est-ce que ebite ke ngape aliro na ok na ba business nanga oyebi ke so nzamba pambolinga su makasi na côté ya makamnanga na osala na komi pe a grand prêtesse sous koleka j'aurais plus le temps au vendre dans la plateau boy ko ça ba analyse sur bateau et comment moi passi otuki no biso non et comment moi passi parce que na comme trop surchargé na comme mon net que YouTube les a perte à temps au moins tango ya ki facto ça émission na émission on calculer ti soto community 15 heures ba chiwawa na nga balali ba fournisseur balali Sko il faut aussi ces missions pour na zonga mbangu pour ba okangela nga ba colis na nga ba oki livrer donc faut na zala à jour na ba on a téléphone donc temps est commis mukie Sko so ina community na ba clientèle ebele na comme oteka partout na monde na fungoli ba boutique place tel est-ce que t'as dit na oza sous temps tu vois et ça l'aura ba ça c'est un grand commerçant azo na eka décision pour ma coquille zangi ta sala mamutu wana ndenge mona Ursule azangi makoki te. Est-ce que Ursule akima na bêtise ba insulte ba n'importe quoi oui, à tout moment touché à sa personnalité yango à tia point pour écarrer zala ouais là il faut pas oublier que communauté na biso et décevra bato ebele OK na ba insulte bato ebele bazwa ba décision bato ebele batika réseaux sociaux bato ebele batika ba émission bato ebele ba bendana mutu mususu oko finga ya supporter mais bato mususu ba supporter te OK bato mususu ba gira net ndeko na biso sai oyebi ke bato bazwa traiter de bakambo ebele tam sous le boya na eko sanga na susu na ba comédien abanga ba ke ba chele poison a jouer na parce que toyoka pe awa dernièrement que il paraît ba chela poison et tout donc ba boy na bango ba sanga na bango nyo sous place moko de peur que ba ya oboma ya tika ba na e ça c'est ateka mituka ça c'est asa entrepreneur siko bato ba na bongo ba ko sa ba filmer pe facilement bato pe batali mais ba osala ngote c'est que c'est une décision et a des faits. Mais est-ce que lorsque tu regardes maman la mukako papa. Non, je suis là, et ça ça va. Yango yo lelo na bon de livre boy. Na ngai boy, na bo chwale boy. Biso nyoso lelo ka boy. Te bo chwala za jour. Na bo chwale tout ça jour. Bo chwale à jour. OK, c'est bon, le col la bo chwale à jour ça va. Et ça est le côté mais bisoto qui est comprenez depuis to fandi na kiti des fois moi fatigue ngaza ngamoko tu le sais Sarah to ya wana te monsieur baby te yoka kasite nazo répondre parce que na moni depuis kalobandi kwa kizenga a lokola mutu moko na lali pongité nazala ngamoko o dekushaki quand je me réveille comme ça yo zala yo mo na ndako skola muki retard point nazala ngamoko lobby oyebi que même concert et papa Diego je ne suis pas parti. J'arrive donc chez moi très fatigué. Je me réveille à 5 heures. Faut na torchonner ndaku nanga, faut na sokola basani nanga, faut na sokola bilamba nanga, faut na sokola salle de bain nanga, faut na zuluka moena où est lamba au transport, faut na ya awa likolo nango na liété. Donc c'est presque na comment on lia 14h, 15h tous les jours 14h, 15h. Tout ça, je cherche l'argent pour ma femme
et mes enfants lobby ndenge nini deux fois bazal. Non mais Sarah c'est ça. Tout ce que je fais banzalo na otambola bako bundonga nazo bunda, je prépare l'avenir ya futur maman banananga et puis mes enfants. To quatre émissions. Zonga ndengo lobaki, je cherche l'argent pour ma femme. Mais oui, je cherche l'argent pour ma femme et mes enfants. Ah ok, to sukiwana. Ouais. C'est bon. Bah tu vas comprendre, c'est bon. Oui, mais les gens ont compris. Voilà, mesdames et messieurs, boinde to. Mais ce qu'on nga n'habite Sarah. Yo ozo linga bato ba comprendre nini. Hein? Ozo sika suwana. Mais kasi yango nga na besoin na tuna yo ozo linga bato ba comprendre nini. Bon, na tcheloko bato faut ba comprendre. Po na maloba no ba comprendre te. Te lokola Adassa bimiawa. Je te salue hein. J'imagine qu'Adassa. Adassa beauty air. Te prononcer en anglais. Adassa beauty. Beauty. Ah, biso baluba air moko nyose bachi ezanga kate maman air. Donc voilà. Mais Sarah Toula, au regard de tout, bien qu'aujourd'hui maman Sila, maman Ursile, Akoki, Kozala ndenge donc akoma maman Nabiso, mais est-ce que yo ozo mon apete que non même ba Valère Mosusu azalaki nango vis-à-vis ya ba collègue na ye et akobanda ko perdre ango ba avantage Mosusu parce que ba yebi ke na scène azalaka. Ah papa taza na scène te si la pesa la pesa katika. Crédibilité na ye ezali sur quel point? Aleki bango tuna on a abonné na Facebook. Ambo? On a plus de 1 million d'abonnés. Okay. Oui. Azo pesé. A pesé. Eh, t'as dit. Ba ici lona ba bébé banyoka. Ici la somoté. OK. A pesé. So lelo yo ba bengisa 5 artistes comédiens à bana basi au basala succès bazar reconnu bazar stable. Pourquoi ozozonga kaka na kala basala ka succès pendant que azana no vivante? Te. J'ai de prononcer dans les passés parce que a perdu pédale. Donc atika yemoko à l'achat accélérateur. Atika na théâtre. A comment est homme sous concentré. Un des mona ça a été conjugué na passé. Ça abetelo mama Benedite wana la tikula zonga nanda kwe okomela gede ya moto oso comprend siko ça wana ya kala to conjuguer kana passer pour lelo au sala yango susté mais alongwe kozala so batangi 5 siko mutali bosoto msubo cheza ça Bole kala bato ba sa succès siko ba otanga non sai ba bosana ke bato mo mutu baza jour ba sa succès lelo ba otanga sai via carrière na ya succès ou asali na professionnalisme ils ont de loin aussi voilà ils comprendre ils ont compté donc Ursile Pechanga a perdu les ba pédalité ils a volontairement acheté frein au lieu continuer l'accélérateur acheté frein ba cause yemoka yebi ndé mona ndé on a biso ça il est encore trop jeune à ce que ça rabiso atika biso na défaut bolingo ya ena maman mbali osombi donc libala bangala c'était chaud donc atika na biso na défaut voilà Sarah nazo linga to kabona pona moni bon de livre kuna déjà misapi donc mo simba mais aujourd'hui ba grandeur ya batu oyo ozokotanga lokola tozana maman Ursile, maman Ursile, elle a plus d'1 million d'abonnés na Facebook. Aujourd'hui, elle a une personnalité, elle a une crédibilité, elle a un charisme. S'il faut parmi les grandes dames dans le monde du théâtre, elle est là. Et là, aujourd'hui, la jeunesse congolaise, la société congolaise, mutu moko boye asala ki mosala lobby ya makasi ya mboko yo ya théâtre et grâce na ye nde lelo tozali na eloko oyo tokoki kobanda kokanisa ye na nini wana fo yamba isko tunie question wana moi j'analyse na olobate pour kokanisa ye je le ferai jamais wana fo yambe na plateau tunie bande ko bako kanisa ona nini na carrière na tonyo sto sali na musala oyo so to vandi to lobake eloko ekomela biso grâce na yo Ursile Pechanga question penda otuna. Merci beaucoup Sarah. Dernier mot na yo parce que déjà do bon de livre na moni do bandi do kita biso. Ouais, dernier mot na nga pende zate mais sauf que ndeko na biso ndezaka batu supo batu pe lelo apparemment za fatigué obosani pe ba question si la na Ursile Pechanga batu lelo ba compara bango
kobebana na bango nde bakabwana sila aleki Irsil aleki ye bato basala comparaison wana moto azo travailler actuellement na moto a travailler aka baza ndenge mon côté oui sila azo garder ba performance na ye ya succès jusqu'aujourd'hui alora fali et ndeko na biso a mwasi Irsil Pechanga na mona ke le roi fait rigola babandaka sens interdit droit chemin mais comment il n'a pas tant moko boye fait rigola céder pédale oui a cédé accélérateur fallait à continuer t'as dit to voilà ba fast faire à grand fallait pas à grand faire à grand chanteur grand interprète grand danseur aza bon danseur Fali aza bon danseur bon chanteur grand musicien au Ferazate Ferenda ozanga ka kozala grand musicien parce que Fala embara grataka ayebo beta ba instrument musique ndenge mona papa Diego oui na mona ko do jour na ozo comprendre baza na moi ba différence mais babanda musique na bango nzela moko succès koto au sens interdit doit chemin bazokili o abeti koto mais comme na temps moko ebi mutu so aza mal entouré ba perdra pe pédale artiste so bo orienté artiste bieta bambanaka ngala lo bango même fois so ilelo yo toza parce que Diego ana mwasi a bien o ezanga nga pe na mobala bien o ezaye soka zaki mobala ba aventurier mais to se stabiliser boy tanga même biso na ba fitite toke boîte to somba champagne toke boy donc nakutali na mobala azo réfléchir textuellement le kwanga et sali grandeur na biso nde toza lelo donc ceux qui artistes na biso peut-être a perda pe moi pédale cause à la pas entourage ba désorienté na makamala te nazolo bana Irsil te na lo ba exemple à faire na falinde na lobi na kanta ke dos tozonga na moto nazongi te parce que il faut na expliquer batou peut-être nde on a biso artiste na so munene faire sur a perda pédale et cause à la paix suite ya entourage ba désorienté on comprend allez et sali bango écart yango pe j'avais appris que le manager demandait à ce qu'on puisse changer bureau mobimba au sokola sinon à redémissionner yango pas démissionner qui eloko ebomaka ba congolais anini mutoto bandana ye kande photo travailler na été toko bandana yo pe tant na mona o pesanga sous les meilleurs na yo te na ko cha à côté to zino maela batu mususu asika to travailler na bango ce qui tue aussi c'est l'incompétence oyo ba se cachaka derrière les insultes to lobaki yango dernièrement Nazali par exemple directeur ya marketing ya nazo ya nani ya Kofi ouais ya Kofi au lieu na teka musique ya Kofi na Kofi na yo teka Fali non na ye ko fingela nde Kofi ba te wana za ko fingela te muto yo finga wana za oteki voilà donc ata na finga ezo faire partie na promotion voilà donc na ye ko sala nanga promotion ya Félix waze kwa na ye ko sala nanga promotion ya Fali ya JB ya Kofi. Or nga na directeur ya marketing je dois rester na principe ya musala nanga donc le perfection il y a bon délire la perfection ben perfection na nyoso et ça la ke mutu pe a perdre pédale ndo moni lelo Fali azana ba bonnet belé azana ba vieux belé azaboye azata musu na entourage bazo orienté dans les bons donc c'est un peu ça des salamoi écart et affaire et na Fali mais sinon bango tout baza à la haute côté à perfection et à travail faire à perdre pédalité il est toujours fait rigola voix scène makamne tout il est toujours fait rigola donc à perdre pédale par rapport à bureau naie kopanza sango naie marketing ils a moins yango ça là qui à perdre pédale parce que côté de on a biso Irsil Pechanga il y a des freins penda volontairement et il y a des freins volontairement et bah cause wana peut-être demain ou après demain tu redécouvrir la vérité wana mais local la paix après ça ka ba émission te ils a ba question oh il faut retourner na Pechanga même bateau ba yambara ça ba comme ça nga ça aza jeune azana jeune à continuer comme ça il a besoin ba théâtre ba film pour ni la énergie atika pourquoi
cause nini etindaka ya tike eza ba émission au faut revandisa bango pinda kotuna bango mais sinon ngala mona yango eza volontairement que Irsil Pechanga a perdu pédale donc lelo yo boye bango Irsil Pechanga na sila bisalo toko comparer bango te sila aza au top azo bundana carrière na succès na e jusqu'aujourd'hui. Merci, voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Bon, des livres, Tokutani Lobby. Lobby Koleka Lelo. Merci beaucoup. Merci.